Nzambe abokasi bonso apambola bino banso bana Congo. Soki biso bana Congo tolingi tozala réellement indépendant, pe libre. Soki tolingi tozala na kimia to pe oyo koumela. Soki tolingi ke tosepela na bomoi. Tosepela na ba droit ya biso. Tosepela na ba ressources nyonso to kita oyo Nzambe ya bokasi bonso apesaka biso bana Congo na ngolu na ye na gracia na ye esengeli tosala eloko moko esengeli totika Nkolo Nzambe azala mokonzi na biso akamba biso pe akamba mboka na biso. Lelo lisolo na biso litali Biblia oyo ezali buku ezali likolo ya ba buku yonso ya mibeko. Bino na ngai toyebi ke Nzambe azali likolo ya banzambe nyonso. Nzambe azali mokeli ya likolo na se likolo biloko biso. Lokola Nzambe azali likolo, liloba na pe eza likolo. Okoki kokabola Nzambe na liloba lia ye te. Yango tokotala makambo ya Biblia lelo ke ezali buku ezali likolo ba buku nyonso. Puissance pour la vie de notre nation, PPVN, andimaka ke toto ndimaka ke liloba lia Biblia oeza liloba Nzambe. Donc Biblia ezali liloba pe mokano ya Nzambe. Biso tondimi ndenge wana tokoki kokabola Biblia te na Nzambe. Pona biso, pona PPVN, eloko eza malamu yango nde liloba Nzambe ezobe eza malamu. Eloko oyo liloba Nzambe lobi ke ezali mabe yango nde ezali mabe. Donc lelo pona biso na bino soki tolingi toyeba eloko ezali malamu tokokende na liloba Nzambe. Soki Nzambe alobi ke eloko eza malamu soki tolingi toyeba eloko ezali mabe tokende na liloba Nzambe na Biblia tokomona yango. Soki Nzambe asi alobi ke ezali mabe eloko wana ezali mabe. Liloba Nzambe Biblia ezali na makambo ebele ya koloba pona ndenge ya kokamba mboka pe pona bakambi ya mboka. Soko ke na kati ya Biblia okokuta bakonzi mingi oyo bakambaka mboka eyenge bene na liloba Nzambe. Okokuta pe bamususu oyo balingaki Nzambe te na bakategorie nyonso mibale wana bakambaka mboka na Nzambe. Mboka pe ezaki na kimia bazaki na bozwi na nyonso bakambaki mboka bakambaka mboka na Nzambe ya mosusu mboka pe ezaki nyamu bato bazaki na pasi bozwi ezalaki te. Donc liloba Nzambe ekopesa biso biyano ekopesa biyano na bato banso bazoluka biyano na kati ya liloba Nzambe. Ndenge nini mboka esengeli tambola na ndenge ya ekonomi na Egypte tomonaka Joseph akamba mboka ekonomi ya Egypte komaka makasi asalelaka ba principe ya liloba Nzambe. Liloba Nzambe ezokoyesa biso ndenge nini mboka ekoki kotambola politiquement. Tomoni ba roi ebele bakambaki politique ya Israël o balingaki Nzambe bazali. Bible ezokoyesa biso ndenge nini mboka esengeli tambola judiciairement. Parole liloba Nzambe ezokoyebisa biso ndenge nini tosengeli tokamba mboka na bosembo. Epuis liloba Nzambe ekoyebisa pe biso ndenge nini mboka esengeli ekambama na ndenge ya basoda. Nyonso wana eza na kati ya maloba ma Nzambe. Makambo ebele oyo ya bomoi oyo liloba Nzambe eza na biyano. Toko kende na bino kotala to na kotangela bino mai bakonzi ya États-Unis d'Amérique baloba bazalaka ba président balobaka makambo mai matali Biblia tina to importance ya Bible
na bomoi ya bato to kokamba mboka. Citation à liboso to oyo na koloba bino otangela bino liboso ezali ya George Washington. George Washington azalaki président ya liboso ya États-Unis d'Amérique. Alobaka boy. Alobi que sans Nzambe na Biblia ezali impossible ya kokamba mboka na ndenge ya malamu. Sans Nzambe na Biblia ezali impossible ya kokamba mboka malamu correctement. Donc George Washington ayebaka ete mboka ekoki kokamba malamu te sans Nzambe na Biblia. Nzambe aza mwinda. Biblia eza liloba Nzambe eza mwinda. Okoyo kabola Nzambe na Biblia te. Donc sans Nzambe na Biblia tokoki kokamba mboka malamu te. Donc George Washington ayebaka na tina wana PPVN biso tolingi ke mboka na biso République démocratique du Congo ekambama correctement, ekambama malamu. Po mboka na biso ekambama malamu esengeli Nzambe na Biblia bazala impliqué na kati ya gestion ya mboka na biso to salela ba principe ya Biblia mpona kokamba mboka na biso na bosalelaka ba principe wana Nzambe akozala impliqué na makambo na biso pe akokamba biso. Exemple ya to maloba mibale ezali ya président Theodore Roosevelt azalaki président des États-Unis, donc 26e président. Alobaki boy. Abi ezali nécessaire pour na bolamu ya mboka. Pour na bolamu ya mboka pour ete bomoi ya bato. Et salama likolo ya ba principe ya Bible. Mutu moko te. Ezala oyo atanga to atanga te. Akoyi kobosana te Biblia. Pona bolamu ya mboka ezali nécessaire que bomoi ya bato ezala fondé to ezala malikolo ya ba principe ya Bible. Ba principe ya Bible echangeaka te. Soki moto akomi mukanda lelo to kamatandakisa constitution ya mboka na biso moto akoya ko réviser yango na ndenge alingi. Mais Nzambe depuis apesa mokano moyi. Mokolo moko te Nzambe akoya kosala yango révision. Mokolo moko te Nzambe akosala amendement. Pona nini? Po Nzambe akosaka te. Nzambe aza busolo. Na tina wana biso tozoko koloba likambo ya Biblia ezali likolo ya babuku nyonso. Ezali buku ya bosembo nde esenge totia motema na biso na yango tokamba yango mboka na biso tokamba mboka na biso na ba principe eza na kati ya Biblia. Puissance pour la vie de notre nation. Pona biso tolingi ke bomoi ya bana Congo. Banson ezala fondé sur ba principe oyo ya Biblia. Ba principe ya kitoko. Oyo soko osaleli yango okozwa toujours résultat oyo Nzambe alobi ke kosalama. Donc Theodore Roosevelt avec mutu moko te azala moto atanga to atanga te. Ako se permettre te ka ignorer Bible. Mutu moko te azana excuse ya koloba. Ba omono ngana zaki na tango te. Parce que Biblia liloba Nzambe ndeza bomoi. Liloba Nzambe ono kuta wana kati ya Biblia ezali bomoi. Donc biso banso tozali na obligation ya koyeba liloba Nzambe pe tosalela yango. Bosembo bo nyonso oyo eza na kati ya Biblia na mboka na biso tokamba mboka na biso depuis indépendance to ignorer yango. Pona nini po ete tozwaka état to préféré état laïque. Na état laïque biso tolobi ke non tolingi te ke Nzambe azala impliqué na makambo na biso. Biso toza mayele mingi tokokamba mboka biso moko Nzambe atikala ne kuna mosika.
depuis tobosana nzambe toignore ye toza wapi tozotelengana na kati ya molili tozoyeba esika tozokende te tozonga epai ya nzambe tozonga epai ya nzambe aza mwinda tozonga kosalela baprincipe eza na kati ya parole de Dieu eza mwinda mpo tomona nzela polele tokende. Donc mutu moko te akose permettre aza moto atanga to atanga ta bono Biblia boye na boye to ayebi yango te. Biblia nde ezali buku esengeli tosalela yango. Président mosusu ya États-Unis alobaki eza président Woodrow Wilson azaki 28e président ya États-Unis d'Amérique. Alobi boye tango yo otangi Biblia oyebi ke ezali liloba ya Nzambe mpona nini po ete ezali fungola ya motema na yo ya bolamu na yo pe ya devoir na yo. Donc Biblia oyo ezali mokano ya Nzambe to ezali volonté ya Nzambe liloba ya Nzambe ezali eloko esengeli biso bana Kongo topesa yango confiance. Biblia esengeli to base vi na biso sur yango tosalela yango na bomoi na biso esengeli to tonga mboka na biso Congo to tonga yango likolo ya baprincipe ya Biblia parce que Biblia ezali motema mokano ya Nzambe to tonga mboka na biso likolo yango to tia motema na biso mobimba likolo yango molimo na biso na kati na yango po yango ezali nzela ya malamu nzela oyo mwinda ezolakisa mwinda po tolanda liloba Nzambe ekosala musala ya kitoko ya mbongwana ya mayele ya bana Kongo koleka makambo gouvernement ekokosala parce que liloba Nzambe kolingisa bana Kongo babongola mayele na bango po ete mboka pe ebongwana. Tolingi ete bana ya Kongo bandima Nzambe ya solo a rien sur biso a rien pe likolo ya mboka na biso na bosalaka mibeko ya mboka na biso pe constitution ya mboka na biso eyenge bene na liloba ya Nzambe po ete elingisa Nzambe a s'impliquer na makambo na biso po ete elingisa ye akamba biso po ete mboka na biso ekende liboso. Soko tolingi tokoma mboko ezali makasi pe ezana bozwi pe ezali respecté na bamboka mosusu esengeli tozonga epai Nzambe pe na baprincipe oyo eza na kati ya liloba na ye. Tokokende na bino na liloba Nzambe na Ancien Testament totanga buku ya Josué tokoyoka makambo Nzambe ayebisaka Josué po asala alobi na ye boye na verset 7 yika piko mpe ozala bobele makasi na bosalelaka na bokebi bonso maloba mangai maye napesaki na mosali na ngai Moïse o pengwa na loboko na mobali te pe na loboko ya mwasi te po ete okoka kolonga na nyonso okosala. Nzambe alobi na Josué yika piko pe osalela na bokebi bonso mibeko miye napesaki na mosali mwangai Moïse akomelaki bango yango okende na droite te okende na gauche te tango osali ndenge wana okolonga na nyonso ozosala. Na verset 8 elobi boye buku oyo ya mobeko elongwa na monoko na yo te alobi kanisa yango moi pe butu po ete okoka kosala na bokebi bonso maimanso makomami na kati tango yo osali ndenge wana nde okozwa succès na misala mia yo nde okolonga na nyonso ozosala. Donc pa principe eza liboso elobi boye elobi ke ya liboso ezali esengeli buku oyo ya mobeko elongwa na monoko na yo te eza te okamata yango tiango na monoko olia non ezali figure de rhétorique buku oyo esengeli ozala nango ntango nyonso ozotanga otiango na mayele mayo
parce que tango yo tangi ochango na mayele mayo itapa mibale kolanda wana okobanda kokanisa yango parce que ochango na mayele mayo kokanisa yango butu moi nde okoya kosalela yango na bokebi bonso makambo mayenzamba tie na kati na bosalaka ndenge wana nde okozwa succès na misala miayo nde okolonga na yo sozo sala ba principe oyo to moni awa na Josué chapitre 1 verset 7 et 8 ekoki kosalama na mutu nyonso akosalela yango ezala individu to nation to mboka donc ba principe to kotanga Josué asalelaka yango yo okosalela yango ngai nakosalela yango n'importe qui akosalela yango na mboka na biso Josué azalaka kokamba bana Israël azaka mokonzi na bango ye azali nzambe asengi ni asala yango tango Moïse Josué aza kosalela ba principe wana o nzambe apesaka Moïse akomi yango Josué azwaki succès et puis peuple ezaki na ye bango mpe bazwaki succès tango Josué azosala ba principe wana nzambe atravaillaki na ye makasi nzambe apambolaki ye makasi jusqu'au point que Josué alongi environ une trentaine ya ba royaume pour alonga ba royaume wana esengelaki que nzambe a combattre pona ye pona nzambe a combattre pona ye parce que azalaki kosalela ba principe ya parole nzambe PPVN alingi que désormais ba décision nyonso ekamatama na mboka na biso kobanda na likolo tina se ezala pona ba décision wana ezala pona kembo ya nzambe ya solo ezala pona bénédiction to pona mabenisi ya bana Congo pe ezala pona intérêt supérieur ya mboka na biso tolingi ke ba décision nyonso bakonzi bakozwa na mboka ezala examiner batala yango na mwinda oyo ya liloba nzambe po batala ke soki eza ya solo eza pona kembo ya nzambe ezali pona bien bénédiction intérêt ya bana mboka soki mpe eza pona intérêt ya mboka na biso pona nini po ete tolingi ke liloba ya nzambe oyo nzambe atie yango likolo na ye moko po ete liloba ya nzambe wana eza bosembo ekamba biso po ete tolingi ke bana mboka na biso ya République démocratique du Congo bakoma na point que bazali kosepelisa obele nzambe ya solo bato te po ete tolingi ke nzambe ya solo akamba biso pa kamba mboka na biso mpona na raison nyonso oyo tozoloba na bana mboka tosala alliance na nzambe ya bokasi bonso po ete alliance na nzambe ya bokasi bonso ezaka toujours malamu mpona bato tozoko proposer na bana ya Congo basala ba majorité baforme majorité na nzambe ya bokasi bonso basala yango na bato te po bato bazali limité bato bako abandonner yo mais nzambe ako abandonner yo mokolo moko te tozoko exhorter bana Congo bapesa confiance na bango epai ya nzambe ya solo kasi epai ya bato te tokosukisa lisolo na biso likolo ya Biblia oyo ezali buku oyo ezali likolo ya babuku nyonso na mokili na bolobaka na bana mboka boye soko tolingi ke tozala solo indépendant pe libre soko tolingi ke kimia ya solo oyo kuumela ezala na mboka na biso soko tolingi ya solo ke mboka na biso ezala na makasi tozala na bozwi pe etosama na bikolo misusu tosangana toyokana na kati ya puissance pour la vie de notre nation na bosalelaka bosembo oyo ezali na kati ya liloba nzambe po tokamba misala ya mboka na biso na bolingisaka nzambe oyo ya solo areye sur biso pe areye sur mboka na biso tosala ete kobanda lelo nyonso tokosala na mboka na biso ya Congo ezala mpona kembo ya nzambe ya solo mpona bénédiction ya peuple congolais pe mpona intérêt supérieur
ya mboka na biso. Nzambe ya bokasi bonso apambola bino.